Salut les amis, mbote na bino nyonso. Lelo toye susu na soirée ya lelo to sala émission na biso plus 41 Facebook live Switzerland de makambo. Lelo toye toza na invité moko, invité surprise bino mo mona e tango toko en ligne. Biso tozali Lingala Mania info.net, site oyo ya communauté lingalaphone na francophone. Ezali pona kosunga communauté na biso, pona kosunga pe pona développement, changement de mentalité, pina ba promotion. Et voilà lelo tozana invité moko, invité de marque. Biso to yambara ba invité de marque. Qu'on inviter n'importe qui. Donc, la soirée à l'élo, tous avons invité invité de marque. Moi, na Suisse, to yambaye sous l'élo, to solanaye marambu. Marambu ya important, marambu ya vie, et puis na makambu oyo, nous avons apporté quelque chose na communauté na biso. Voilà, soyez tous les bienvenus, mes amis. Lingala Mania info.net. Toluka invité Nabiso, Toyambaye Sikoyo. Toluka est comme ça, tu invité pour notre solo. Voilà. Bienvenue les amis. Na Lingala Mania info.net. Site où il y a communauté pour nous apporter un plus dans la communauté Nabiso. Pour nous tout bongisa, bah oh ezali mabe. Et puis tout améliorer, bah oh eza déjà ils ont salama quoi améliorer yango. À niveau mentalité. Voilà. Les autres yambela binos quoi invité des marques. Tu vas inviter Siko comme ça to solanaï. Tu lukaina en ligne, ça ça déjà. Voilà. Voilà, tu invité tu yamba lelo na poko ya lelo. Comme ça tu as déjà to solanaï. Voilà, voilà. Invité na biso yeyo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir maman, zo ganga bien? Nazo ko bien, oui. Ok. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Hein? Merci. Voilà, na Lingala Mania Infonet. Merci.
site il y a diaspora lingalaphone et na francophone. Voilà. Alors, poto banda sikoyo, est-ce que vous avez déjà bien installé? Vous avez bien installé? Oui, on a bien installé, oui. Ok. Alors, comme ça, te souhaitez, en tout cas, soyez les bien koya, neto lo bana lingala. Et puis, ndenge zana tuka tona sengo neto yambio lelo, pour ceux qui te contactent, pour to solo là, parce que vous allez parmi batu oyo na communauté ya na Suisse awa communauté lingalaphone oyo batu oyo tozali ko compter pona etamboleli ya communauté malamu et puis na ba makambo mususu. Alors ndenge eza wana tolingi comme ça oyebisa biso nanu mama kombo na yo o babengelaka yo mama bonheur Switzerland. C'est juste? Oui. Voilà. Est-ce que okoki ko se présenter bapona batu oyo o bayebi yo te mbali boso bazomona yo oyebisa biso kombo na yo puis ovandaka na mboka nini? Ngai, bonsoir à tout le monde. Bolanda biso na mama oyo. Kombo na ngai mama bonheur Switzerland. Navandi na Locarno na canton ya Tessin. Vrai nom na ngai ezali Nadine Louvadio. D'accord. Merci. Pona nini babengaka yo mama bonheur? Motema malamu. Ezalaki motema malamu. Ok. Yo moto mopesa yango ou bien bato bapesa yo yango kombo ya mama bonheur? Na bato nde bapesa ngai. Nièce na ngai tapesa ngai. Nièce na yo? Bovandaka na ye kuna na Lugano, c'est ça? Na Locarno. Na Locarno, bavandaka ne kuna ensemble? Ye bazaka moto ya Tessin, oui. Mais na ville mususu? La ville Moussoussou, oui. Ça fait 15 ans que babenganga mama bonheur. 15 ans, ok. Oui. Donc, qui malamu na ye banda kala alors? 15 ans déjà? 15 ans, oui. Et là, on est au sala que, et là, ça fait mal que, on a mérité comme ya mama bonheur Switzerland. Et là, on est au sala. Par exemple, moko bien mi balé. Donc, naza moto nazalaka na bolingo ya baninga. Et puis, naza moto kati na ngai nzambe atianga droit de libéralité. Et puis, naza wana nenga toujours koporter bafardeau baninga. Ok. Est-ce que maman bonheur, vous allez femme mariée? Oui, naza femme mariée, oui. Ok, vous êtes femme mariée, ok. Sikoyo, yo de fois babengaka yo pe femme d'affaires. Est-ce que femme d'affaires, au salaire nini oyo, ezo collé que femme d'affaires, maman bonheur. Biloko nini yo, activité nini yo salaire pona ko prouver yango? Donc, nga mama bonheur, nga naza na ONG na ngai. Kombo nango Sila en Action, eza na Congo. Na sokipaka na ba orphelin. Et puis na sokipaka na ba veuve. Na sokipaka pe na ba pasteur, na ba église. Pona ko soutenir, na kofuta ba salle, ba prendre ba instrument, na ba permanence. Bato baza dans les besoins musanga na saka yango wana. Sikoyo musala na oyo salaka wana, oza na association ou bien ONG? Non, eza ONG. ONG, kombo nango nini? Kombo nango Sila en Action. Sila en Action. Ezali basé wapi? Na Suisse ou bien en Afrique? Non, eza en Afrique. Na Kinshasa, oui. Na Kin. Ok. Na province ite, hein? Car na Kin alors? Non, na Kinshasa, non. Siège nango eza na Matete, na Nunga, na église nanga, parce que Sila elingi koloba communauté de libération des âmes. Donc, eza ONG oyo eza na kati église,
tant tosalaka baaction tosambelaka mpona bato et puis toza kopartage oyo nzambe azopesa biso. Donc nga nazali fondatrice nango mais ezali géré na apôtre Esdras Nzeza que je sali à passant. Apôtre nani lobi kombo? Apôtre Esdras Nzeza. Ok, siko ezali église église kombo nango nini? Église comme nango Sila. Sila. Oui, centre de libération des âmes. Esika nga na wuta na Congo depuis âge à 12 ans nakosambela une église wana. Et puis ntango naye poto nde nazokontinue na vision parce que église ekende liboso ekoyoka koselimite kaka te kaka na koprie mais faut que église ekoma na développement kosoutenir mpe kozala ba ONG yango nde eza très important. Ok, sikoyo ndenge eza wana eske na mboka mpe ovandaka yango mpe ezali église yango mpe ezali eza te eza église na nga na Congo awa eza te. Ok, d'accord. Donc tokoloba ke mama bonheur mpe ndenge oza wana oza mpe kaka pas une simple femme d'affaires, donc ozali mpe osangageaka na makambo oyo etali nzambe comme une chrétienne qui se respecte, c'est ça hein? Oui, nazali moto naza s'engagea na nzambe mingi parce que don naza nango don libéralité eza don oyo nzambe atia kati na ngai. Donc na exerce yango mpe awa na Suisse esika navandaka awa basala nzambe oyo bayebi ngai mpe mingi mpe nazali kanya na bénédiction na bango mpe nasoutenaka bango dans l'ombre. Ah, donc na mboka oyo ovandi na canton oyo ovandi na Tessin. Non, la Suisse mobimba, il y a des pasteurs que je soutiens, oui. Oh, bah, oui, na Suisse, il y a des pasteurs, oh, ngai naza bénédiction pour na bango bazali. Ok, opesaka badon. On a contribué à un ministère na bango. Oui. Ok. Donc, ezali ba église protestante, ba catholique te ou bien nyonso? Non, mais c'est l'église de rêver, c'est l'église nyonso te, mais il y a quelques pasteurs, quelques évangélistes, quelques apôtres. Oh, nzambe alekisanga na nzela na bango, na moke nazwaka, et puis na soutenaka bango ntango bazala les besoins. Outo nzambe atiengo au cœur, na soutenaka bango. D'accord, ok. D'accord, donc yango wana di kombo na yo ya mama bonheur et ya donc pona ba action oyo salaka. Pona motema malamu na ngai. Ok. E bongo sikoyo ndenge ba activité na yo salaka, papa alobaka nini? Bon, mobali na ngai akute ngai déjà na kati ya mosala oyo parce nayebi soki ke kombo ça fait 15 ans ke naza na kombo oyo. Donc bato bayebi ngai banda bomwana na ngai naza moto ya bolingo mpe naza moto ya kopartage. Donc eza babotama na yango eza na makila na ngai. Donc aza obligé à s'intégrer na vision oyo nzambe apesi ngai mpona sala. D'accord. Mais okoma na Suisse na nini? Donc nga na Suisse ana osa 17 ans. 17 ans, ok. D'accord. Donc tant okoma na Suisse, ovandaka toujours na Tessin kuna ou bien ovandaki na ville mosusu avant? Quand nakomaki Suisse nakomaki na Chaux-de-Fonds. D'accord. Na Chaux-de-Fonds osalaki 2 ans kuna? Non, nasalaki kaka 1 ou 2 mois après nakebwaka. D'accord, ok. Ça va bien. Après mbala moko batinjo kuna na Tessin. Ndenge bovivaka kuna na communauté na biso lingalaphone kuna na ville ovandaka. Eza ndenge nini? Donc biso eza différent parce que banoir toza vraiment mingi par rapport à bino, mais ça oui. Va. Donc biso ba côté à ba Fribourg, ba Genève, ba Lausanne, différent alors hein? C'est très différent parce que biso a vraiment eza canton mo déjà tant nayaka basinga na TC ba OK TC ba oseka OK TC mais nga nakomisa nzambe parce que bato oyo tozalaka na bango mimba bima me nga nzambe atiri nga a parce que ezalaki canton oyo apeselenga makolo na vanda ana évolua. D'accord.
oza mpe na baninga bovanda na bango mpe bosalaka mpe bokutanaka soki mpe mwa été pique-nique. En tout cas, nga nazala na milieu bato mangala te, nazala na milieu plus ya baétranger, nazali trouvera bien na baétranger. Mpo na nini? Parce que na communauté na biso, il y a beaucoup des hypocrites, il y a beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de combats. Et on a préféré dans le milieu brésiliens, camerounaises, dominicaines, sénégalaises, il y a des milieux suisses, italiennes, il y a des milieux en Afrique. Ah, de ba milieu au centralaise yangwana alors. Je me sens à l'aise na bango. Bongo siko eloko nini emema yo ke o adopter système ango, est-ce que liboso eloko nini eyela yo oyo comme preuve oyo mpona o changer façon ya kovivre ya kovandela na communauté na biso? Ingratitude. Eyela oma na mboka ovanda? Donc na mboka navandaka, oui, balebele. Histoire, par exemple, histoire nini eyela yo sans ociter bakomba bato, histoire nini eyela yo? Histoire eyelanga ebele markanga, mais tango bon souvenir vraiment nalingolo bango te mpo nazala trop sensible mona na wandoli l'émission baby, donc c'est mieux nanga koma koloba te, mais naza na passé na baépreuve ebele, mais je bénis Dieu parce que ezalaki nzela oyo efaki naleka mpo emanga son élévation. Ok, d'accord. Mais oza quand même na ndeko moko oyo ovandaka na ye kuna, à part mobali na yo, quand même oza pe na mutu moko be mibale oyo ke obi ke non, quand même malgré ça naza quand même na 2 personnes bato na ngai. Oui, naza na bato na ngai na Tessin po na konta bango, naza na grand frère na ngai que je salue à passant, Padre Palata ya Niki Palata, et puis na bana nyonso Yanis na Christina na Jemima, les seules familles naza na bango na Tessin bango wana. Grand frère na yo? Oui. Grand frère no propre? Grand frère na ngai, oui. Ok, d'accord. Mais yo moko pe mama bonheur oza pe na bana ndenge oza ndenge obike papa azali bana pe bazali? Oui, naza marié na mobali na nga kombo na ye Nono Manuela. Oui. Et puis bana na ngai naza na, je suis mère de 5 enfants. Moi na ngai liboso kombo na ye Rock garçon. Et puis moi na nga mibale kombo na ye Stéphane. Moi na ngai misato kombo na ye Ornella. Il y a 4 kombo na ye Prestilia. Il y a Souka kombo na ye Claudia. J'ai 5 enfants, 2 garçons, 3 filles. Bravo, en tout cas, osali musala kitoko, hein? Sala musala kitoko vraiment. Nde tosola boye papa zali ou bien abimi? Non, papa zali na Paris parce que aza na compagnie kuna sala na Paris. Aza Paris Suisse, donc aza à Paris. Akendaki logia sous semaine po tozobanda. Ah d'accord, donc azalaka tout le temps, donc vous avez vraiment couple d'affaires. Oui, ngape nazala tout le temps Paris Suisse, Paris. D'accord, c'est bien, c'est bien. Ok, alors maman bonheur, moni ndengi Suisse pe mboka na biso awa ndenge tolobaka Suisse eza nango pe munene te neti bamboka mosusu. Est-ce que so yela pe okende pe à part na pas ovandaka okende pe kobeta mwa tour na Genève, kobeta mwa tour na Lausanne, be na Fribourg, be na bakanton kaka oyo okenda okutana pe na bandeko kuna? Oui, nakenda surtout Genève, eza mboko nazo fréquenté, pour 5 ans je suis à Genève, naza na contrat na hôtel Warwick pour 5 ans, donc bientôt je serai à Paris et puis je serai à Genève à Warwick, donc Genève eza mboka base mama bonheur, sika masolo mama bonheur evanti na Genève. D'accord, donc Genève mais ali ville oyo yaka mingi mingi. Eza ville oyo penza donc oyo econfirme masolo mama bonheur, donc cartonné, donc oyo epesi mama bonheur ki bokonzi, donc Warwick eza na Genève,
Donc Genève, Oui. eza mboka nga na adopté après Tessin. Pona nini hotel wana ga ya Warwick wana? Pona nini? Parce que masolo ya mboka ebetami na Warwick. Yango nanga moko navandaki, natalaki, ntango président Félix bazalaki kuna, président Fayulu, président Muzitu, président Katumbi, bango tu bazalaki kuna bana mboka, totu toza Congolais, bono beta masolo ya mboka kuna, nde navandaki inspiraki nga mponga na moto inspiration, natali na gauche, natali na droite, na bitenga mpona récupérer Warwick, mpona kovaloriser toujours mboka na biso masolo ya Congo. Ah, en tout cas, donc, opona qui a posé ali symbolique, esika vraiment oyo, bato balinga ba konza mboka, place bakutana kuna. C'est ça? Oui, bakutana kuna po bapesa bokonzi na mboka na biso, malgré masolo ndenge ebetamaki, mais ezali place moko etikali na histoire, etikali historique, esika baopposant bakutanaki kuna, donc lamuka, donc yango nga mpe naponaki Warwick, nabi pour 5 ans je suis là encore à Warwick. Donc, on a un contrat qu'on a bango, la direction ya hotel wana. Pendant 5 ans, je suis à Warwick. Chaque fois que je serai à Genève, on nous a toujours logé là-bas à Warwick. En tout cas, ça des fois, hein? Vous avez femme, moi, lingi prestige, hein? Lingi ba blague, hein? Non, ça ok, ça on a pas mon capable de ok na eh. Ça on a pas mon capable de ok na eh, ya beti ya milita café na restaurant na se wana. Faut pas linga futa chambre futi, donc mais pour l'instant, ngam na contrôler Warwick. Vous avez pas la bandeko kuna na ville à Genève, nengo lingi ba okende kuna mingi. Vous avez pas la connaissance kuna. Est-ce que opona te ko kende pa na bango comme ça au moins ndenga bandeko musu basalaga ke la ville moko boya na mutuma ya yebi akomeli pa na bango. Mais vous avez battu quand même kuna no neti banani bato ozala na bango kuna usolana na bango na Genève. Na Genève na bato ebele menga bana ya poto attention na voyage na zoka hotel na kola pa bato te. Na Genève na bato ebele eti ngaza toujours reconnaissante. Nga na Genève mwasa liboso na eba na Genève j'ai salué à passant Angèle Diasuka top modèle ya président Santos. Ye penda mwasa liboso na yeba na Genève ye wana na pesi ba bon week-end bisika bazali top modèle Angèle Diasuka. Le président Santos. D'accord, d'accord. Dernièrement, na mona ki yo participa na fête oyo ya soirée des droits des femmes na Genève wana, organisée par la présidente Betty Kiemba. Yo na ye bozala ndeni. Te nga zaki na soirée wana te, nazaki na soirée ya maman Joanna Gentil que j'ai salué à passante, oyo asalaki soirée liputa, oyo cartonnaki oyo actualité zo continue toujours. Elongo na staff na ye mama Lando Kunga que je salue bon week-end na bango na mama Betty Tumba nazaki nde na soirée wana soirée omoni esali tapage na ndenge osakana te. Ah, soirée esalamaki le 20, combien vous totalaki? Esalamaki le 9 mars. Le 9 mars, yango yo zalaki. Yango wana ndenge nazalaki. Ok. Siko na soirée oyo wana ya Palladium nde ozwaki empêchement. Nazwaki empêchement parce que bata mitema mabe bakanaki basala nga 12 omoni mama Bonheur azali mutu azali kosalela nzambe omoni nzambe atikaka baoyo ye te donc nzambe ya bato oyo bazosoutenir na œuvre de Dieu nzambe azala toujours derrière bango yango omoni basignalaki ngai plan wana ezalaki contre ngai omoni yango wana nazalaki na soirée wana te. Ah, c'est comme on dit en tout cas, faut expliquer biso bien pour bandeke bele bazolanda yo awa bazolanda yo bandeke bele bazolanda yo neti Juliette Batista bazolanda Blivi Muntsala bazolanda Blivi Bolema bazolanda biso yango wana donc il faut vraiment expliquer biso mais makambo nini susu normalement on se décidaki pour éviter communauté na biso ya lingala phone pona kimutema mabe bongo sikoyo na Genève susu makambo soko ya makambo soko yela yo mama Bonheur kasi ezali omoni soki étoile ya mutu ezopela ederangeaka sikoyo bato balingaka baetufe eza lokola eti vi nanga eza lokola Joseph omoni so otangi na bible Joseph ntango abotamaki alotaki ndoto ntango alotaki ndoto ayebisi papa na bango ndoto alotaki
esika bitumba na ye ebandaki wana bandeko ne balingeli ye bule balobi non fo toteka ye toboma ye na suka batekaki ye mpe bakosaki ki akufaki mpona koetufe etoile ya joseph ntango batekaki akendaki na bowumbu akei na ndako ya potifar akóma kuna susu mosa potifar akoseli ye makambo aviole ye alekaki na bepreuve ya ndenge na ndenge nyonso wana ezali kaka etole ezali kati na joseph e atiraka bakomba donc moto aza na étoile donc ebanda koatire bakomba na vie na yo eza ka etolo eza kati na nga telema eza makasi eza koderange eza koatire bakomba nyonso to sikoyo bato oyo bazolinga koatake yo franchement est-ce que eza vraiment ezali bato oyo oyebi bazali kofréquente ou bien eza ndenge nini non non nayebi bango te bango nde bayebi nga nayebinaka bango te bazomenase yo na bamenase yo ou bien eza ndenge nini non menace te ezali kaka juste balingaki basala ngai bahumilie nga na soirée mais bato mpe kaka mitema malamu bazangaka te basinyelaki ngai yango moni ngai bakino mpona sécurité na ngai moko naa na bana naza na mobali naza na famille nazalaki mpe na genève na warwick mpona kotourne filme na ngai télé réalité na mon caméraman agro broda lumière ya nzambe que je sali à passant vitesse ya tgv tozalaki na ye tu na 3h du matin tosalaki filme na biso ngai navandaki na hotel na ngai mpe na ntongo nazongaki na préféraki nasala filme na ngai ok siko ide wana oyo ya bafilme wana estce eza yango te mutu ezokomisaki bato babanda koatake yo bafilme na yo batele réalité oyo osalaka estce ide wana vraiment mpona nini ozwaki makanisi yango banda kotournaka bafilme batele réalité mpona te bon c'est vrai ozali femme d'affaires mais koka kosala autre chose à part wana ya batele réalité monte yango mpe memeli yo baproblème oui mais eza télé réalité nde ememisu bakombo nyonso mpo moni ntango moto aza na vision na ye nga télé réalité na nga nasalaka nafingaka bato te nase respectaka nasalaka badelire ya mabe te nazoparle vie na ngai télé réalité ezali vie na yo na télévision nde bastar américain basalaka baactivité na nga mengo na télévision mpo mpe na kosensibilize bamama misusu bazala mpe na susi baeglise na bango mimba ya poto bazala baintercesseuse bazalaka bakosambela baya poto babosana baeglise na bango mimba ya poto iti ngai naza mona matete mwana oni britannie naza na baprojet mpona commune na ngai mpona komobilize bato nyonso tu ne fiske 1 euro 1 franc 10 franc so memi na hôpital ya commune oyo kosunga kuna donc na sens wana na sens ya développement mpona kosunga mboka na biso ekende liboso ok très bien bandeko bazolanda yo en tout cas Rosa Senga mwana Fribourg azolanda ok mama bonheur sikoyo ndenge eza wana eske yo na ville neti ya Genève ndenge olobi ke oza na bato na yo kuna ville neti Lausanne oza mpe na kelke bato oyo bosololaka bien oui na Lausanne wana naza na Fulgence Seguer que je salue à passant la présidente ya appel de Lausanne donc napesi ye babon week-end na bisika azali na Lausanne wana lisusu naza na la baronne de Lausanne napesi ye mbote bisika azali na Lausanne wana ka babase ya mama bonheur ya solo DJ Mbondo le sénateur moto mayele napesi ye mbote na Lausanne wana susu kaka naza susu na igma pacifique ndungi babi la fille qui dérange Lausanne napesi bambote na ye elongo na sere na ye Doris Ndungi la femme de valeur ya Lausanne yanga ba Lausanne bango wana etangeli bakombo ok très bien moni malgré que olobi quand même na Lugano kuna place ovandaka na Locarno place ovandaka kuna ozali quand même na groupe moko restreint olingaka kosangana bamingi na bata mangala te mais quand même to sentir que na ville neti Genève oza na bato na yo na ville neti Lausanne oza na bato na yo donc c'est pas si mal oza quand même pas une femme solitaire quand même non malgré bakuba mais oza na kelke bato na yo oyo moko otrie oui naza na bato mposo omoni ntango nzambe aza koeleve yo fo ozala na niveau oyo nzambe aza komemela yo eza loko eti mwana ntango aza na maternel aza nao na niveau maternel ntango oza na memi na niveau ya likolo fo ozalaka na niveau ya likolo ozo comprendre donc nazosélectionne bato oyo baza na livele oyo bazokomprendre livele na ngai
oyo baza na vision na ngai yango wana nabosana écoute na Genève wana Doris moko pour être lozana na kaka moko semeki na ngai aza camarade mobali na ngai que j'ai salé à passant. Ok, d'accord. Sikoyo moni na ba démarche na yo oyo sala mama bonheur, ozo sala promotion na ya ba activité ya kimotema malamu. Sikoyo est-ce que eloko nini oyo ya grave vraiment okutani nango par rapport à ba kuba ba te bazo sala yo ba kuba oyo bazo montele yo ba attentat eloko ni ya grave oyo okutani nango eza nini? Eloko ya grave nakuteli yango vraiment ezali je crois une semaine donc bapirataki Facebook na ngai yo mpo ozalaki victime nango oyebi bapirate susu bamekaki cameraman na nga privé mon réalisateur agro pro ta lumière en Nzambe bamekaki ye mais tellement ye aza vraiment informaticien makasi bakokaki te bamekaki susu DJ Form que je salue à passant le meilleur de Switzerland oyo akangi masolo ya bamusike na Switzerland akaka moko donc DJ Form bamekaki mpe ye tellement ye basala promotion na ngai makasi yango bakota na Facebook na ye bayiba bavideo na ngai baimage na ngai bakokaki ye te bafrappe susu Edo Flash que je salue à passant na Lyon bamekaki susu ngai moko bakoti na yanga mpena nde basakanaki nango baefface baimage baefface bavideo do basali mpena donc makambo oyo akosakana te yango donc na vidéo na ngai napesaki la marina que je salue à passant donc bake vidéo wana basupprime yango babi eza vidéo moko ezali contre communauté donc naki vena problème moko sérieux na Facebook nde Facebook ablokaki ndenge oza wana ba acte wana nyonso wana est ce que mutu wana makambo azosala wana est ce que oza na idée soki akozala nani nasalaki Facebook asalaki ngai bablokaki Facebook na ngai oyo epuis bandaki koidentifie bayebake soki ezalaki ngai chance bana bakomaka baemail oyo nakomi yango epuis nasali code mosusu ya sika batindeli ngai réponse bareactivaki Facebook na ngai epuis naconsultaki bango mpona yeba soki problème nini babisi nga madame baza kosinele biso ke ozosala bavideo moko eza contre communauté bavideo na eza bavideo moko eza vraiment ya mabe yango wana tozwa basignalisation ya bato ebele yango wana tobaki tobloke bavideo na yo nasalaki demande bareexamine video na ngai nabi eza ya mabe te epuis nakonte contact na Facebook nde babisi nga madame bon tozwa koétudie parce que toyeba makambo wana eza kowuta wapi sikoyo ndenge eza wana bafilme na yo osalaka eza mpona promotion na yo baactivité na yo est ce que parmi baproche oyo ya yo est ce que ezali na bato oyo ke baza d'accord te na bafilme na yo ya promotion osalaka eza na bato oyo bazalaka nango d'accord te neti frère na yo kuna na tertiaire place ovandaka ou bien papa est ce que qu'est ce qu'ils en pensent bango ils pensent quoi non ngai mobali na ngai azosoutenir ngai 100% ye mo aza star aza musicien donc grand frère na ngai ke nape susu mbote Padre Palata ya Niki Palata ya Lucarno ye kuta azala wana azalaka conseiller na ngai ya bafilme na ngai même yuta aponela ngai linete aponela ngai bilamba donc aza na mpona kosoutenir ngai donc ye aza na problème te donc papa na frère baza na problème te non mais sikoyo oza na idée quand même oyebi moto yango oyo est ce que ezali mwana mwasi mpe mwana mobali non moto yango mpona profite mpona occasion oyo déjà baidentifie na Facebook asalaki erreur ezalaki lundi vers 22h nde akotaki naza na Facebook mosusu eza na nkombo mosusu donc na Facebook teme eza napesaki Facebook mpe nini compte wana bacompte na ngai nyonso naza na Facebook ya mama bonheur naza na Facebook ya première dame de la 5e république na na Facebook mosusu eza privé na oloba yango te nde ye mutu wana akotaki na Facebook mosusu wana po akende sikoyo kopirate ngai lisusu lendi tema na de Facebook oyo nablokaki ye nde Facebook aidentifiaki akangaki ye nde basignalaki ngai mo mpe nakoti nakuti ye na kati na bloke nabengi ye ndenge eza na miniti oyo efalaki na porte kutu plainte mais omoni mosala ngai nazosala ezali mpona kosoutenir bato mosala ngai nazali kosala mpona koaide
Donc, il est grand frère Nangai Padro, Yaniki Palata, après un conseil, maman Joanna Gentil, dans Genève, après un conseil, à gros boda conseil, qu'on a ni caméraman, après un conseil, bah tu belé, la côte là, on va commenter aussi ça t'est, et m'a abonné au Monique, mais ça, le bon côté criminel, ça le côté criminel, à côté à prison, et quoi ça, mon candidat, à la même Congo, tant mieux tout PC dans Zambie, on a PC dans Zambie. Mais na yebi avant dans la Genève. Moi, si vous mobile. Aza mobile, aza 54 ans. Moi, na mobile, ya sala makamba boy. Tata 54 ans. Oh là 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 là. Tala bandeko bele bazolanda biso, eza quand même babiloko oyo, ba comportement oyo ya suspect. Ezali vraiment ya ko corriger et puis ya ko bongisa na communauté na biso. Ndeko ado aluba azolanda biso. Mama, azali mwana mobali. Est-ce que mutu yango wana azali mutu moko ya lingaka yo oboya yanga sala bongo ou bien ndenge baza mutu ya famille? Non, aza mutu ya famille te, aza kaka mutu ya communauté. Bon, aza bon ezali vie privée na ye na koloba bango awa te. Parce que ngai na korespecte bato, akoki mpe kolinga mutu eza lisumu te. Mais ngai naza femme mariée, nabala légalement, nabalanga coutumièrement, civil, religieusement. Donc naza femme d'autrui. Donc soki aza na bolingo na ngai wana nayebi te etali ye kaka, mais nayebi ke azalaka na Genève wana 54 ans. Est-ce que ezali suite ya émission na yo ya télé-réalité bosalaka na Daddy Forme, DJ Forme oyo atunaka yo mama oza marie oyebisaka ye ke période wana ozalaki séparé? Est-ce que ye moto yango ayokaki te ke ah madame aza séparé nalinga ye esaske eza yango? Bon, nakoza ebi baelema parce que ngai na télé-réalité wana nalobaki naza divorcé, mais en réalité je n'étais pas divorcé. Naki na problème na mobali na ngai parce que non baprononcé divorcé. Et puis j'ai femme atuna ngai oza na copain oza na mutu boye na répondaki bien ba image wana ezali TV eza radio ti nabi naza na engagement mon côté officiel. J'ai beaucoup de proposants mais j'ai pas d'engagement. Yango wana na sali pe na mobali na ngai. Dans le pire, je suis mariée à M. Emmanuel Vova de Nono Manula. D'accord, d'accord. Omoni do yangwana, donc ça veut dire que tango ya yoki ke ah madame azali séparée alandaki émission au salaki na DJ Forme fimbu na fimbu. D'ailleurs, je les salue mon frère. Mukakangi Suisse de tous les quatre coins. Azako fiakola seko fiakola. Donc deux fois donc double sim. Toujours en actualité, toujours fimbu na fimbu do betama. Donc tant moni film wana ye tata o ya Genève abia ayibi pe que ozali na abonnement na Warwick, donc akomela wana Warwick wana akoma na Warwick oui, mais ye tata ngo pe atouchaki pe DJ Forme akende pe kokotela apirate Facebook a DJ Forme. Donc ozomona bato baza na ingratitude na communauté eza bacomportement kaka ya kodeplore yango tata 54 ans kosala biloko ya ndenge wana. Siko Facebook azolandela ye azopoursuivre ye parce que lobi Facebook akomelaki ngai aza na bacompte mosusu mibale na vraie identité na ye. Facebook azosala mosala na ye me ngai na part na ngai napesi ye na Nzambe. Ok, sikoyo kote na yo kote ba page na yo ya Facebook ba profil na yo oprendre ba précaution oprotéger yango oui na protéger yango et puis na oyo ezali naza kolancer appel pa tata wana. Donc tout osoka bande yango na kodénoncer na police. Donc si moni mère mikolo ya donc il faut déboulonner donc déboulation de Nicolo il faut déboulonner donc Nicolo. Donc le bar donc ceux qui ont moni que moyen te opesi moyen tanga combo na ezate opesi quand même moi indice parce que le lobby qui a 50 ans c'est ça? Tata 54 ans. 54 ans alors ça divorcé alors ou bien un homme marié? Un homme divorcé, père de 3 enfants, tata 54 ans. Oh là 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 là. Donc, si est-ce que, malgré ce loba, on lance un message
awa na lingala mania info.net message mususu ya koloba na eza nini epi na bato mususu bao basalaka yango basi na mibali bao balingaka kobebisa baprofile ya bato ya Facebook message nini oza nango mpona oloba komisa koteya bango bien. ngai na profite kaka liboso naloba en général. Oui. Congolais azali nandaki paster moko na Canada, paster mokendi alobi Congolais aza motema mabe abiye l'église na ye afrankazaka ko bacongolais te me mokomosu otambola boye frère mo azotonga alobi okenda na l'église ya paster mokendi te avantire azofinga ye moko atelemi wana donc acomprendre ke moto azofinga ayebi na ye te. Donc Congolais soyons gentils soko olingaka maabonere te kokota Facebook nanga te soko olingaka bavideo na ngai dérangeaka yo zape yango soko olingaka maabonere te oderange Facebook na ngai te ezaki motema mabe tobosana te Facebook ezali une grande entreprise ekoki kobebisa meme vie na yo soki balandeli yo baidentifie yo okokota meme prison ozala na mokanda ozala mokanda te okoti prison mpe omoni mboka na yo soki ozwi video ya mutu opublie yango sans consentiment eza infraction juridique même na Suisse abatelemelaka yango bato basala yango botika kosala yango misala ezali ebele ya kosala na Facebook okosala mpe promotion ya kombo na yo osimbi kamera osali dire ndenge naza kosala okosala mpe baaktivité bacommune toutanga aza mwana ONU britannique naza na baprojet ebele mpona commune na ngai okopense mpe na intégration mikolo nazokana nasala tele réalité ya zéro fainéant bato balingi misala te batika eza malamu te. Ok. Eloko ezokamwisa biso kaka soki tozalaka mwana mwasi oyo alingaki azokomonte yo baku wana ere moko boye tongo aloba ntango mosusu ali mwana mwasi aza jaloux eza jalousie aza jalouse mpona moninga ndenge asala baaktivité na ye me ekamwisi biso ke mwana mobali asala makambo ya ndenge wana epuis tata ya 54 ans eza regrettable aza na mwana na Afrique na minute aza na Angola azo na ba 20 ba 22 ans bilo moko bongo na Genève aza na bana mibale ya basi mais azosala babiloko wana eza bamalédiction atika kosala eloko wana naza kosadresse na ye kosimbaka susu profil na ngai te mpo na loi Suisse ntango mwasi aza marie oza na droit te tia trouble na foyer na ye oza na droit te opublie makambo na ye mpo soki eti epesi trouble na foyer mobali na ye finance de akosaleme banini mobali na akosaleme bamenance akoki meme ntango mosusu komema ntango mosusu na bitumba ntango mosusu mpe na banini bacrime conjugal eza bainfraction double infraction donc mutu oyo asalaka yango atika kosala yango eza malamu te mutu oyo apirate Facebook na ngai kosala yango te nazala mwasi na yo te na otikala mpe kozala mwasi na yo te s'il te plaît prends soin de toi soigne-toi merci. Ok mama bonheur en tout cas na écran awa nazomona kaka ndenge obeti lineti wana na coiffure moko ya kafu naomona vraiment kaka na likolo mpo nayebi ke nazomona ondire yo mpo olinga mpe kolata nde namonaka nazomona yo wana ma baloba su te image ka moto eloba donc côté sapu namona oblagaka te yo moko ajuge en tout cas bongo sikoyo obeti lineti wana eza nini wana wana oyo nini olati wana yo moko tala kaka biso ozomona yango te ma baloba su te tala kaka ozomona namona ndire chache yango wana namoni yango kaka ya chache bongo sikoyo kote oyo ndenge nini oyo nini mona yango kaka tozomona bien te namoni bien te oui chache na chache kwa na bilele mpe chache kaka nyonso mobimba chache en tout cas donc obengisa yango na Turquie te nga naza moto ya biloko wana te nga madi Italie ango na mboka ovandi pembeni ya Italie wana mona okende yango pamba pambe
Dès qu'on a ça, on a besoin qui rapide pour une émission pour nous dire qu'il faut ça va shopping. Donc outi Italie ningo zawa. Non, non, tu n'as Mendrizo. Na Mendrisio, na frontière alors. Non, ça avant frontière. Ok, donc namoni basaki donc coffre zaki rotonda lelo. Ya kosakana te. Wana bilele na bilele ga be biloko mususu. Kaka olobi wana. En tout cas. Est-ce que vous en avez moi wana tout le monde to o lakisa eloko nini oyenango lelo? Ah. Boyo bela to tika bo bela. Mbala sime. Basi maboyo bela po yo kuma mabone avanta. Bongo nayokaki yo lobaki ke obeleki kombo moko awa première dame de la 5e république elingo lobani. Longa na première dame potalaka mama signe gosa kotina waweki. Mboka na biso doit na 5e république. Oui. Président Félix a 5e président 5e république. Donc la ministre mabone azali 5e dame ya 5e république. Ah d'accord, ça pona yango alors. Pona yango kakati masola waweki yango wana nde pesingaki bokondi wana. En tout cas, c'est vrai. Sikoyo ndenge za wana parce que na bandeko oyo zalaka na bango okutana na bango na Genève na Lausanne na ba soirée pe oyo ezoya mikolo oyo okozala présente ou pas neti na pona mai wana le 11 mai neti okoyoka masolo nango. Bon ngai na profiter na occasion na pesa programme na ngai ya 2019. Oui. Naza na 2 soirées au mama bonheur kozala présente. Soirée liboso oyo etikali eza soirée le 11 mai je serai à Lausanne. Soirée ya mama Fulgence Eger balobi appel de Lausanne nde makambo nakozala présente na VIP Gold bisika fere akovanda bisika mama bonheur akovanda. Donc so réserver place na yo kala kutu kala VIP Gold na champagne double gold na champagne wana ba 20 champagne na papa pa kozala présent kozala moko présente. Donc il y a kozala na yo donc bokangi vraiment donc masolo na se na réserve qui fait champagne. Kaka 20 champagne wana ezali staff na yo 2 personnes et puis na nani so kozala na bino wana na mesa wana. Mesa wana ezanga na papa et puis lumière ya Nzambe ayo rejoindre biso. Donc champagne wana eza susu ba o mama bonheur alingaka. Yeti DJ Form aza na 3 champagne na ye. Pour mama bonheur akobofrire na soirée wana donc ezaka mpona staff na ngai 20 champagne oyo ngai nasombi déjà. Très bien. Omoni tozokende na gentiment na suka ya émission na biso ya masolo ndenge eza wana omoni ke na biso soki oremarkaki na milieu ya bamama bino na Suisse awa bagroupe ekomi kosala mwa mingi mpona kozala mwa uni kote bamama. Est-ce que bino mpe kote wana mpe kuna na Tessin groupe moko ya bamama ezali? Groupe nini esangana? Bagroupe neti ya bamama neti bafemme forte bazali bana Basel, bafemme forte bazali, bafemme tendance bazali, bafemme soudée na Genève bazali, na bafemme intégration mpe bazali. Est-ce que bango na bagroupe wana nyonso wana na bamama bomoko bazali? Est-ce que oyebi bango soza basango na bango alors? Donc awa nayebi kaka ezali mama bomoko que je sali ya passante napesi que je sali ya passante napesi mboti na mama Godé ba bon week-end na ye yango wana mama bomoko napesi bon week-end na ngai na mama Julie Caviar ya Fribourg mama bomoko mbote na yango wana ba gros bisous tokutana le 11 napesi ba bon week-end na ngai na mama Marie France ya bomoko et puis napesi mbote na mama bomoko nyonso bisika bazali vraiment oyo bazwi responsabilité ya Switzerland
au drapeau institutionnel des maboko na bango bazali ba représentant valable bazali ko représenter Suisse partout na libanda mboka na biso yango wana nde napesi bango mbote bisika bazali. Je le confirme avec force. D'accord, d'accord. Wana ezali ba groupe ba mabo moko oyo za na bango en contact. Donc à contact c'est trop dit mais o ngai na ndimi o ngai na validé o ngai na ndimi parce que il faut qu'on ndima bato. Donc o ngai na ndimi ba mama baza o nyonso tu bazali otangi bakombo bakende liboso eza lokumu ya Suisse eza honneur ya Suisse bakontinue kosala bassociation kosoutenir esa fierté ya mboka na biso mais mpo na ngai mama bonheur donc drapeau ya Switzerland la première dame de la 5e république eza maboka bamambo moko bango nde bazwi charge wana baza koreprésenter Suisse partout na les 5 continents bazwi charge wana. D'accord, d'accord. Bon, est-ce que relation na yo na la marraine atatu eza ndenge nini? La marraine que j'ai installée à Passeran la PC bamboki de Paris donc comme on est mikolo comme Uwer en son Bonne année. Uwer en son parce que donc banda ba concert betama nango na Paris na esali mate talaka ma abonné na koti pendo autoroute na kepe soirée mais na koti te plein à craquer bajibe mpe na bakosa bakofolo mide bakosa donc il va faire gola bakosa de la marine donc Uwer en son donc ya ndenga kosakana te gaz moko ya donc goubi akuta kosa na vitesse donc aza na top mikolo abesi ngai donc akomi donc niveau emati likolo donc azwi jeep moko ya sika eza na valeur ya 100 000 euros ya 100 000 euros donc Porsche Cayenne ya sika 00 matricule kala mingi te azotiango matricule dans la marine na bi basi nyonso ya valeur système ekomi kaka ya likolo kaka jeep kaka ye aza yanga ya kati awumela bisika azali na mobali na ye. D'accord, d'accord. Merci Maman Bonheur. Ok. Bon, sikoyo ndenge eza wana bon Monique toza tokende pe na nsima ya ngonga moyebi toloba nyonso lelo kaka na émission moko eza te wana donc tofixe rendez-vous na prochain épisode tokosola susu masolo esilaka te ozo comprendre. Ok. Masolo esilaka te donc tokodevele susu bien comme ça soki oza na liloba ya suka kokoloba mpona toclôturer. liloba suka eza kaka ndenge na motive biso nyonso bamama bisika tozali tozala na susi ya mboka na biso bisika touta neti ngai aza mwana onina mwana matete tozala na susi ya bakomi na biso tosala badelire tolata bien mais toyeba bisika touta motu na motu bisika azali soki okanisa aza komi na yo na 10 francs memi na komi na yo ekocontribue na quelque chose na baekole bisika touta na bohôpital na bakomi na biso bato bazosouffrir basucre bageste mike baban eza te bana bazofana na se baza bameme babik bana mosusu bakamwa na bohôpital bakoko kobima te mutu na mutu akanisa esika oyo awuta eza très important et puis tosintégrer toyekola balangue toluka misala tovalorize lokumu na biso basi yango message ngai na lancé yango wana. Ok, merci beaucoup, merci na bato oyo balandi biso na émission na biso ya lelo. Angela Ange Cox Soza na ligne, Edo Aluba na ligne. Ok, merci beaucoup en tout cas. Ok, nabozanaki obi nanga napesa badédicace na ngai. Oui. napesa dédicace na ngai napesi dédicace na ngai na mobali na ngai Manuel Vova Jonono Manuela bisika azali na Paris ba gros bisous. napesi dédicace na ngai na mama Chouchou de Fribourg passeport rouge balobi mama Chouchou de Fribourg passeport rouge akotaka partout sans visa insecte na yango wana bisika ozali napesi babon weekend na mosika nabosani te yanga nyonso akati donc balobi na Basel napesi bon weekend na ngai na Lola
Lola Nginamao. Kinamao, napesi mboti na na lola kinamwao. Napesi yo ba gros bisous, ba bon week-end. Lola Kinamao ya Basel, babengaki l'homme fort. Napesi yo ba bon week-end yango wana musika portia lukarno. Babi l'homme fort na Basel azalaka moko. Azalaka ne mibale to, misatu to, minei to, moko. Talaka so ma bonheur andimi mutu. Lola Kinamao ya Basel, l'homme fort. Napesi ba bon week-end yango wana. Napesi so ba bon week-end na ngai na bacamarade na ngai baotesi nyonso bisika bazali Yolande Muyenga na États-Unis. Napesi Bijou Biongo na Paris mpona naza kotesta kei. Napesi bango ba bon week-end na Yolande Muyenga na Godende Kenya na Kadibaro na Deborah Kama na Belgique. Botesi nyonso ya fraternité bisika bozali ba bon week-end na bilongo wana. Nabosani te Mimi Isia na kati ya Belgique. Nabosani te Zoé Ofanjo, la femme à champagne, kala te tokita télé-réalité na Belgique. Napesi ba gros bisous bisika bozali. Napesi ba gros bisous na ngai na top modèle. Azalaka moko na Genève ya président Santos, Angèle Diasuka. Napesi bon week-end na ngai na ma copine privée Sylvie Kounouchel, la Camerounaise valable. Il y a eu un dédicace na mon grand frère Padre Palata Niki Palata balobi ya Lukarno bolingo ezanga lipasa ba bon week-end na bino yango na partout bisika bozali, sans oublier DJ Form balobi o asimbi Switzerland azaka na système fimbu ezobetama na peso ba gros bisous bisika bozali balobi check. Voilà, très bien, ok. Comme ça, biso to remercier pe na bato basalaka ke site na biso ezala toujours et pérenniser toujours la base ya Lingala Mania info.net. Honorable Donnant deux fois te na kati ya Fribourg awa. Toute la ville en parle et Milto na kati ya Fribourg, base ya masolo yango. Monsieur Guy, base ya masolo ya Lingala Mania info.net. Tobosani te Limera Nzambe, Ago Proda, Limera Nzambe. Donc, deux fois, otie tembe omoni yango. DJ Forme, fimbu kaka ebeta maka, fimbu na fimbu, osakani ozwi yango. Voilà. Donc, Poutoumani, merci beaucoup. Yakadi na Genève, les femmes soudées, na maman Antoinette, le sako na bino yangoyo, maman Betty Kiemba, la présidente na Genève kuna, le sako, mbote na bino yangwana. Tobosani te, Blanchard Sarkozy, asimbi masolo na kata Genève wana, kutu dernièrement anniversaire na ye, na monaki bilili, mon frère, en tout cas, tip top, tokos. Voilà. Alors, tobosani te, les femmes soudées, les femmes fortes, les femmes tendances, les femmes fashion, bazali, les mamans bon moko, binope top, Simbi Switzerland awa. On est fiers de vous, bon continuez bongo, toujours à la bien. Merci beaucoup maman Bonheur, comme ça. Bon, na Genève, du mot très important. Na pesi ma bon week-end na ye. Babi nani Jessica la femme à Porsche. Babi la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Na pesi ma gros bisous ne bisika zali Jessica Wumela, la petite sœur la marraine. Bon week-end na wana. Voilà, faut toujours encourager Bato Bato Sala les bonnes choses, les bonnes œuvres. C'est très important. Ok, merci beaucoup maman Bonheur. Bonne soirée et à la prochaine. Merci. À la prochaine. Check. Merci beaucoup. Merci, check. Check.